vous avez Stéphanie La Rose, on a La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho, les belles dames, Ozalinda Kunayo, bienvenue. Le on a collectionné modèle à ceux qui ont les belles dames, ils ont les modèles à ceux qui ont les modèles à Edingwe, donc ils ont modèle vraiment facile pour nous à ça la nandaku, donc vous avez l'option quand ceux qui n'ont pas beaucoup tous les deux vidéos que la sabine n'engagez na saliango, ils ont vraiment facile, comme vous allez na été, tous les camis pépé, tout ce que vous avez là, moi ce qui a mis cousepe, et ça la cabine ce qui est les belles dames, na koloba mingite, mais na koti cabino, Moko Bolanda. Ceux qui n'ont pas modèle na kangiango les belles dames parce que mutakangi ngazali cousine nanga Evenis donc ayamba kanze babolingo ye mutakangi ngango malheureusement tant on kanga les belles dames nous qui était en filmer en hôtel pour tout qui na bana tout qui quand même occupé mais ils ont vraiment simple pour nous kokanga ceux qui veut kokanga ceux qui moko kokanga moko mais tellement qu'il y a ceux qui n'ont ezali naturel ils ont facilité pour kanga ngonga moko bimakito ko boye donc c'est ça qui na senga qui akanga ngai pour nous kanga ceux qui n'ont ils ont simple au kati ceux qui n'ayo ne bozumo na wana na ya pembeni donc au kati ceux qui n'ayo en 3 parties de bozumo nous en a 1 2 et nous en a 3 so au kangi midel o ya miki o de bozumo na okangi yango modèle oyo lingi suki na yo ezala nde modèle oyo okangilango donc nde nakangi yango miki boye achinga mesh miki parce que suki na ngai ebenda na bien lokoza naturel pe suki na ngai e umela yango bomona ke eza na mesh belete azo ki vraiment mesh miki nde achi awa natika ka suki ezongi sima pour nanga na kosala crochet suki nanga nazo salela suki oyo ya Marlene twist hair et on lance les en couleur à rouge mais dans chaque couleur on a c'est pour les na paquet na côté donc les rouge bordeaux oui que c'est la couleur à ce que mingi donc on est dans ça là les longs les aboué donc ça ce qui a kala déjà bien de lango ba ponytail mais là on a ça qui la salle lango crochet na on a pas qu'on encore oui et na peigna en ne bon mon et comme boy na banda la cima et tokoya liboso donc nazo banda liboso na sima nalingi te ke suki na ngai eza ya milai donc na kati yango mikuse boye donc nalingi ke suki na ngai ezala kaka mikuse donc na kati yango en 2 parties donc suki oyo boye na kati yango en 2 parties et comme ngai boye kobosala te les belles dames oza na posa kozala na crochet na yo bomona crochet na ngai yango oyo donc wana te banda na sima. Les belles dames, as qu'on a comme ça la crochet dans la cima, bobi déjeuner la salle à crochet, ils allaient vraiment facile pour nous que ça là, au sala on a dans la cima, tant on sala crochet dans la cima, ça là qui est là la cima, et là la ezong à cima, ezong à libosote, so bon que ça facile pour nous surtout pour coiffer en haut et que ça la facile. Bienvenue sur La Rocho, les belles dames. Ok, les belles dames, as qu'on a commis les bosso, na liboso na osala ke, tant na osala crochet, na osala ke suki nanga ezonga liboso, et ezonga simate mais ezonga nga liboso pour ezala facile pour nanga na ko coiffer. Apprendre les belles dames, on qui ici pour ça la crochet, ce qu'on a comme à coiffer ceux qui n'ont pas moulay ou na lingi ezala, mais n'importe que ceux qui n'ont pas ezala moulay makasi, on a zo kata ceux qui donc quand on est comme un me pousser. Merci beaucoup. Et les belles dames, ceux qui ont comme un pousser bonne la ezala et voilà.
na bino nyonso banzina ngai ne bande pe okomi na ngai na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosante se communiquer vidéo oyo sepeli sur les belles dames ko aimer yango pe ko partager yango et ko sala ngai bien ko bosante ko zala abonner na chaîne na ngai ya La Rose Show avant obima et ko sala ngai bien makasi ko bosante ko landa ngai na Tu Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci ne mutolanda kangai wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye. Bonjour, nabino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na libino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période de ma fête, ma bonne année. Nabi ko bazo préparer na pe ce cadeau ni na pe sa maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et tiki pe biso telobi keni ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga, papa bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tunanga suka kitiamo na combien a comme si prix na combien c'est plate va vite na aucun de gauche na aucun de droite na télévision na 85 livres ya pamba et tunanga abonnement au cas où faut 85 livres et au ben ce qu'on faut sur abonnement c'est plate va vite le cause de la période à fête na peu c'est bango na 85 livres et na c'est bango 4 mois ya ofele babi 4 mois ya ofele ya kolanda politique awa na kata Sepela TV, sport awa na kata Sepela TV, théâtre awa na kata Sepela TV, bébé bazo la inga olingo tika de baba na calme awa na kata Sepela TV. Dans Sepela TV biso nouvelle oya bien donc maman sombela papa, papa pe sombela maman pour la biso nyonso to Sepela.